Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle Epé. Na chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. Rien que la vérité TV. Ah, tu bouga lokutate, ah, tu solo la rapolele, ah, tu la tout proche de la population. Donc voilà, meilleur vœu, bonne année. Meilleur vœu 2023 na bonne année, il n'y a rien que la vérité. J'espère que année où année moro ya longévité, prospérité, santé, pourquoi pas misala et fou ma poste ba misala et fou ami borozalara toujours na poste rokota ka net botelera ba mission Oncle Epé. Donc voilà la nignon, il n'y a rien que la vérité. Tozongi lisusu na lufu awa après ba fête tozongi toyoka ndenge ba fetaki ndenge batekelaki ba client na prix à likolo to na prix assez ba difficulté ni ba kutana nango na décembre o soyi ba fetaki bien yango ba meka obenga ndeko nanga zonga momki to meka ko solola to développer masolo kaka ndenge ezalaka. Bon, sans plus tarder, je vais pas monopoliser la parole. Naza espère naza na bandeko nanga ya mibali awa na grand frère nanga pembeni awa papa cameraman on senga yo vma ozwa biso moi pembeni na moi kiti par respect hein. OK, merci par respect ozwa biso moi bien donc bonjour papa. Bonjour papa babengi na kombo nga kombo na papa Camila naza mwana kisasa na toyaka ko sala coupe awa e moko peto kota pe Luanda moko boko ta pe Luanda. Papa Camila osali poto banda avant kota na masona biso mozindo. Papa Camila a fait combien de temps oh awa pesa depuis 2013 depuis na kota awa vraiment donc vraiment na umeli pesa mingi awa mais tout ça ba difficulté avant confinement pesa tout ça pesa bien mais pour le moment tout ça na ba difficulté mo makasi surtout biso ba to uta Luanda nde to yaka kotoyo vraiment et le bon on senga pas gouvernement pesa atela biso makamba lufwa gouvernement oyo ya biso to ya bangolais gouvernement ezala mais normalement eza pesa gouvernement ya bangolais na ba congolais parce que awa pesa situation etali pona makamba douane pesa passe douane ezo comme pesa trop exagéré biso toza ba congolais to botema na Congo libote na Congo alors ezo senga pesa il faut pesa gouvernement pesa ba disposition pour temboka ekende liboso biso toza toujours na sima ya Fati aza tata na biso atali la biso makambo ya bato baza na kata ba frontière oyo tozo sala boye pasi douane ezo za la cher makasi eza penza malamu te parce que biloko ezo za la cher c'est que na 2023 bato bako sala penza malamu te bako teka bien te vipe e koma pasi donc nazo senga penza na gouvernement ba doze pe makambo ya douane ekita po biloko pe to teka pe na primo ko ya malamu pour population pe ba bénéficier hein ba bénéficier quand même. Comment c'est possible l'Afrique tous à la carabouille passe na passe boisa malamu te et ce senga il faut penza gouvernement atala biso makambo na ba gens o baza koto to za na même idée na ndeki biso to sala ndeki biso to za boto na Congo to za ko luka koto yo et moko to za ko cascade ko kota kana bamboka wana ba paya pona ko luka bambongo et sa propriété mais bakaka bango kaka wana bato ko casser biso et ça malamu te carton moko ya keche comme na $20 sans propriété liboso na katote liboso olobi carton mo ya keche comme na $20 liboso ezala na combien liboso to bana futa d'ailleurs tanga na bandaka soko wuti na ngola kuna pona kokota ezala ngo ofele okufuta ta douane moko tatali ni moko tezalaka te mais banda batonga boro ezala nga kombo oyo boro ya douane na biso koto to comme mona pasi alors ya ngonde na soko lokola lelo eza occasion na ngai ya kokuta na média boye ya ngonde na soko dénoncer l'État a sa disposition, il y a bien pour toutes les façons que le peuple congolais peut ACP là. À mon avis, souffrance bonne jusqu'à quand? Souffrance est la tête. Carton caisse, mission de $, carton caisse, $5 mais $10.
Mais au sommet, on a valeur à $250. Fouta douane à Angola, fouta douane à Congo, fouta ba travailleurs, fouta ba ticket, fouta ba impôt, fouta non comme ça que belé on va bien ça propriété. Donc nous sommes penza na président penza de la République oya ça comme papa na biso. A tel so makambo alanda ba dongolo miso oyo bazana kata terrain. Mais nakati yote koyoka nakati yote pardon koyoka ningo zolo baba carton et mati ben intérêt ezaka ya $10 $15. Pourquoi pas ozongi na onakin moi na kozonga na kindenge ni misale ezate na kisasa na kozonga te po misale ezate na kisasa na kozonga ndenge nini ndenge ngana olo baboye mwasi na bana bango ni stulupango eza kuna na kini. Mais non, moi, je suis responsable bongo te. Nakoboko la bana wana ndenge nini. Et puis ma balle c'est ko beba likolo ya makambo oyo eza propriété. Po misale zate. Mais la ndenge tout ya kaboye. Tant on ko luka na mwa muke et ko ça peut bien pour toutes les façons que les bottes pèsent la malamu. Tant on a bimi boye na sali likamoko boye po bana pe ba sepeli minerva ba makambo belé. Alors ça propriété. Donc on a un gouvernement à à disposition toutes les façons que année où il y a 2023 les D toutes les façons que ma Cambodge surtout est à la peser population peut ACP là pour te compte de l'élection. Tu compte de l'élection. Population sont les mingi les mingi. Et je sais que photo sur à disposition moi bien pour tout CP tu as posé des population CP là babiloko et il y a écota to vivre pendant peu ba mindele ba vivaka. C'est ça. En parlant des élections, na bimi mo mukie bino bat bozan la louf wa boko s'enrôler wapi boya katin to koto ba salamo elo mo bo pona ba congolais pour bo s'enrôler. Ba bureau essaye belé ba fongoli ngo musu ba na ki ba musu ba kende na ki PCA pe na ba collège musu eza nango awa eza nango pembeni awa. Mutuloko la biso ndeko toza boye to vende to vanda boye ezala ba super ba pe ki sasa ke ko s'enrôler po lufu oyo ezali lié moko oyo ezake bato bayaka basombi biloko bazongi eza marché donc eza nango facile to yuka ki déjà to bi déjà que ba bureau déjà nango déjà mutu nisa ko ya a s'enrôler na yepemba moko a zongi na eza nango problème te. En parlant à lufu vu que toti ko 6 décembre na mois ya ba fête comme déjà na janvier na décembre wana na mois ba fête commerce les qui activité les qui toko makasi par rapport na ba mois msusu par rapport na ndenge to zalaki na bambulu sur les Canada 2020 2019 2018 grand changement yangelo to lo biloko tekami cher et puis to moni pe na niveau ya population penza ndenge entrée ya ba population ndenge ba kota kana marché eza penza bongo te bambongo penza circulation des até atako ba futa na bango mais côté ka penza ya malunga te penza batu ba sepelité vraiment batu ba quotité batu penza ba quotité passe penza makasi yango eloko na bandela ki liboso ke non atala makamba ya ba douane pour toutes les façons que mboka etambola ndenga malamu. En parlant ya badouane, expliquez biso en parlant ya badouane. So vous avez un carton moko ya ba basket. Au komi na frontière na frontière wana. Il est garandé ni nozo la mambo douane, ba foot sarabino ndengeni. Côté pour le moment des aboye carton douane pina zate. Carton moko moyo le kanango ezate. Et comme kaka charger na mutuka bimisango na carton moko ba senga biso $10 na ngamba ngola $10 na ngamba Congo donc ça lokola $20 soko yo sombaki na carton na valeur à $80 niveau Angola awa plus $20 et c'est lokola $100 okota bibilo Congo pe ba teka ba chinois bazo boma biso pe moko pe bazo sunga biso mais bazo boma biso pe okota bibilo ko na tango tia na valeur à $120 okofungola boye biloko pe ya malunga ezate alors biloko wana nyusu to wana zo senga. Il faut quand même tout apaiser, il faut l'État aille apaiser biloko wana. Tracasserie surtout. Tracasserie. Mais pour le moment, dès que ce côté nango boy. Et ce côté la facilité sans problème sans nini. Mais tout ce que ba komi ko préférende ba kota kana zamba lokola biloko oya yibi. Ake so biloko na ngamba ngola tanga so bimo zamba.
aye ko bimisa biloko na ya ndenge ya kintubu biso to lobakao nzela Turquie lingo bane Turquie ya poto te Turquie ya lufu po ozo kota biloko moko donc ozo kimaka poka ka oluka oliata mwa $10 par carton pour et servir donc ça penza propriété je senga mbongo pe ekota na kata kesi ya l'état mais je senga faut quand même ezala comme na ndenge moko normal mbongo na ko zala ke non ndenge za bo liboso za ba 2000 francs 3000 francs par carton na ko beta machine le loyo $10 ezalo ko la $20 par carton et sa propriété bon siko tango to $20 tozo sikoyo bango moko ba douanier ta ba ko cha oya bango moko ba nani o biso to benga ba fretador c'est-à-dire ba agence ba mituka wana ba to kitisa ozo mona ko na $20 ba $25 oko ça combien donc pour corpser ça la té ils to 50 ndenge bor na biso ndenge eza awa bacha au sérieux bazala sérieux na bankamoni surtout pour to komona penda biloko ni surtout et ko zala ndenge moka bien po eloko ni mataka douane mataka biloko ni mataka biloko mataka travers ba douane oyo ponga na sombe loko na valeur $100 na sali ba calcul les ba dépenses na ngani surtout na sali ba transport na banino sali $30 tant ko landela mo $10 $20 $50 $50 to zongo to imagine na vie ya lelo $150 awa bisa na lufu bazo changer mbongo na $218,100 okotala boye carte muninga na nganga muna otekela carte pa muninga naza na pota na motema $218 ils payent $100 sur ce na $150 au comment na combien yo pas ya koteka na combien on me dit que vie et kokoma kaka cher mutu moya se retrouver zate population ko batoko lela kaka eza malamu te je sais nga fo l'état azo ba disposition acha ba garde fou na ba place wana parce que ba dongolomi peut-être ba ko bima pe wana pena ko yeba ko sala pena ko déstabiliser pouvoir na yo président ndenge na olo wabo donc ba ko ya pe pena ko besa ba musala na yo mais yo moko force ba disposition wana tout de façon que mboka etambola malamu to yebi que mboka et se vivaka na bempo impôt de on sala que mutu azala mais tout ça là awa tout ça le kola bana betike kolia na pasi kosokola na pasi donc kola la peine na condition moka mabe nini ezalaka te donc voilà ezalaka te ezana mama moko boya lobaki oncle pemeka otuna bato ya lufu ebele bayokaka biloko na bino obukenda osomba na ngambo ya ngole utaka Chine bomeke ko éclaircir bato babiloko bino botekaka obukenda osomba na Angola et utaka précisément na ba pays ni. Ok, vraiment biloko biso toteka awa normalement pesa utana ngo Chine penza nini politique ezaka moko mais stratégie commerciale le lenge ezoko pesa mela Angola na Congo Angola nde bazana ba fantasme parce que douane bango ezaka na se yango pe biloko pe kotela bango ebele yango biso tezoni okama awa na Congo parce que biloko tango zoko kota boye tantôt importateur aki ko soma biloko na Chine na prix moko boye moins minimum tango koma boye prix o ba kotela ye ya makasi akokate yango komi siko ko sa yango moni siko batumzi ko sa ke aso biloko na Chine mais akokisa biloko na ye na niveau ya port ya Angola tango port Angola tango futa port na ye kuna Angola kuna futa bambongo na ye tango ko na kata mboka na biso afuta sur port mususu amoni teke za penda passe mingi za penda bien te za propriété mais na ko senga l'état a sa ba disposition a sala so ba port moko o ezali stable o ezaki tango mboka tango biloko so ko kota donc douane moko ezala quand même na moi facilité moko bien o ezaki mutu pe a se retrouver pour ceux qui commerçants se retrouver akoya kotonga na mboka na ya kotonga ndenge ya lingi pe mboka pe ko pesa pe na développement ouais bien c'est ça. OK, donc voilà dernière question na ngezali lelo pourquoi Wenzevid boyeza au juste ezani zelanga baluka ka so ba video na Wenzevid boye ponani omoni ayo moko vide o ezani ni po bato ko feteti
bato baso ko fêter mais loko les amusala nga na lingi mingi eza musala nga na pona na vie na ngai na kozala kaka soki vide bozo mona boye bato ba bimi parce que o eza na ngomboka ya bato bavanda kateza mboka moko ya bato ba bataka misika ezo lakisa bato wana ba yaka pona kosomba biloko po bakende koteka ba faire vivre famille na bango alors donc ndenge ça boye ba vide zo mona boye bato bazali eza na ba message aka plein mais baki ko fêter c'est ça baki ko fêter penza. Dernière question nangai étant que commerçant ewo ya maraba client au préféré ka otegela nationalité nini congolais, angolais, portugais, autre bikolo wana na bikolo wana comment na ba pays wana nyonso ba nationalité on a lobiana mais ça na yo soko yo ki par exemple comme aux congolais be mutaimba mo kecho combien nteme pasuka côté pona okakola mais so yo ki bekolo mususu et ça la ka ndenge nini ningo ne ba bobenga ba mindala pour frapper bien au préféré colonie. Ah merci. C'est là le bagage des Angans na congolais, na congolais, na botama na Congo. Na tangi na Congo na bali na Congo, bana pe bazaka toujours na Congo. Ndako nanga pesa na Congo. Awe za place à business to ya ko sala misala. Mais le monde na monde d'affaires, le monde na monde d'affaires ezalaka soki yo zoteka okotala ndenge yo sombeli na ndenge pe yo kozwa mwa bénéfice na yo wana okozwa. Au balance exactement no oteka osala na bene osala ben justice client azalaka moko kuyi ko sala jamais injustice client azalaka moko mais botala pas parents sa client otumbimba moko te so moni ndeko na za faux commerçant so moni ndeko na za faux commerçant so ke loko no tiongo na $100 loko no tiongo na $120 pour mutu na za mpa et surtout ngande na za boye na za congolais et mo na kotaka na koti pe na kata lada penza na Luanda penza na ke osoma bilo na ye nango e bon ngana ko buka badinga nanga nako buka bandeko nanga yoko simba te nako teke na voie normale ata il suffit que na zo ata moi $5 $10 wana yango de ko sa ponga na zala et puis to sala pe na tamoko ezaka bolingo ezali e musu ko mona pe mutu musu pe uti pe na ngamba kisasa pa yepe boye aza na mbongo te aza pe ta na eloko moko te mina mawaka ko na yeko luka na yeko teka boye boye mena na mbongo te boye mais la tonga na yebi que non naza congolais na botema ba zande ko na ngai na ko kamata ta de kartu be 3 kartu na pesiye comme crédit kende ko teka so ko teke yaka opesa ngai mbongo pona sunga ye po azonga vidité na ndako donc c'est ça donc ça penza to sunga naka na ko sala injustice wana kuna lokola za congolais il faut na tekela ye na $120 wana kuna lokola za mundu mboka boy wana za angolais il faut na tena $150 non ezalaka te te ngana lobi boy il faut teka ko tekela congolais na 100 angolais na 120 na tangelio ba bikolo wana puis à la client mususu era boyo ki congolais boy acheter par exemple basket na $20 era ki congolais boy ba na mutema congolais ka kola makasi mais era au mona atuni mutu mususu boy alo balangi mususu acheter $20 aibi na on se retrouver par rapport na congolais dans na sens wana te un bon commerçant côté kana primo ko normal eza na nini te eza ko sala injustice te ke wana lokola za boy mais to za makila mo to za ba africain te to za ba africain toza bafrike poso mwindu oyo okosala injustice te wana ozobongisa te ozoboma ninga na yo eza lisumu na bisa nzambe c'est ça donc voilà c'est ça donc pour pas qu'on monopoliser parole j'espère que nganga adivolaka secret nyonso te ameki koboma mwa moke po balaka pe na bato mosusu amoni boye mais waza makambo toleka. Mais bon, ça a toujours connecté n'a rien que la vérité. Mais peu sur là, 2 ou 3 personnes ici, comme ça vous allez comprendre la réalité. Oh, ma solo et les gars na donc voilà, comme vous le savez, tous toujours na lufu na maman na biso azoteka ba sangita ba bloko ya basi awa. Cameraman zola nga na moko avant na ba na solo la maman a se présenter. Maman mbote papa. Moko. Ba bingo na kombo. Comment na Leti. Maman Leti awa na lufu o teka kabilo nini? Oteka biloko basi basangita biloko nyonso tosalela basangita osomba ngo na Luanda osomba oza grossiste tosomba na moko te biso tosomba ka ngromba la moko ba mama na nazo reverser bino te meto zo kasiko ba prix mama pesa nga ozui opesinga prix wana sangita mai toteka ngo 25000 yaka orobi oyo sangita ya mai toteka ngo 25000 francs 25000 francs et ça même pas $15
Non, bah 12 $. Nous sommes au 25 000 francs. 25 000 francs. À discuter. À discuter, ok, même à 22 000 francs. Ok. Et bon, Oyo. Sanita, il y a Mikousse. 15 000 à 14 000 francs. Donc, ils ont la valeur à 7 $. Oh, nous sommes Oyo. Ok. Et bon, Oyo. Sanita Milaye. 25 000, 23 000 francs. Je vais là dans pembeni, tout ça. Bon, Oyo, Lance, il y a Sanita. 18 000, 17 000 bon. 18 000, donc même pas 10 $, donc bah 8 $. Ok. On a trouvé un chocho. Ils ont 15 000 francs. Sous 14 000. 15 000 francs, donc dans dollars, ils ont 6,5 $. Ok. Bon, bah. Oh. Hein. Ils ont la canne, ils ont à partir à Luanda, 30 $. 30 $. Ok. So, maman Nabiso, Yabisabiso, bah prix Oyo petit awa. Par rapport à Kin. Kin est à l'icolo, ton assez. Bon, Kin n'a habité, hein. Pour nga na kenda resomba biloko na Kin te na oyebate. Mais bah yako somba. Bon bah ya ba prix on a peso yango ba ya resombela abato a Kin. Ok, j'espère que maman a expliqué biso awa. Donc merci maman. Donc tout sur la nam tout mususu. Donc voilà balandigno so ya rien que avec tout ça dans la biso mobile awa papa bonjour. Bonjour papa. Babenga na kombo. Babenga na kombo ya Afande. Afande o ya Jibempia na to ningeni. Bon Afande za ba sinon to zo ki na ba niveau ba école mais mon nom propre c'est Jansi. Donc mais c'est Jansi awa na lufu cop na wezani. Bon awa na lufu cop na nga eza pena na za pena muteka ketch akati ya lufu. Par rapport na ça qui muta divers mais la minute na za na ketch. Vous avez muta divers ni netika ni ibendio na ba ketch etikisi au divers. Bon eloko etika ki bi benda ki biso na ba ketch eza problème ya confinement. Confinement matango e bebisa e biso nyonso. Ce qu'on a vendu na tali na landika bisika na monike mai ko chola na ko zone fiscal rien pour ndenge zala kaka. Yango monaki na yaki na ba ketch. Ok, au salle déjà combien de temps? Bon, na ba ketch presque na ok là ba 2 ans presque je peux dire. Donc ba 2 ans voilà. Côté ka on a Luanda. Na Luanda ni côté ka na Luanda ah sous même sous zonga ki. Au côté ka ba ketch kuna na ki. Au préféré au teka wapi? Bon, qui ne peut en avoir avantage non parce que biso bato to teke la mingi baza ba kino. Pour la société nous se yaga ah mais bato basomba biso mie ils sont des kinois. Parce que biso to pensa ka teto ke no teka kuna parce que bango basomba dia pa na biso ce que comme que biso to banoke teka kuna c'est que to luka to bebisa marché totalement. Non si je peux dire bino poza ba grossiste. Biso to za comme ba grossiste to teke la bango. Ce que lobi ke ngala c'est de longer na kende ko teka kuna. Tamusu na ko kende kuna na teka kana priya oyo ngana o teka a. Po douane to futaka. Ezaka la même chose. Na mutake teka na Kishasa. Douane ezaka différente o ke Kishasa. O teka a douane ezaka ka ndenge moko. Moi impeka moi ba transport ba Kisama. Na transport na ko ba soit 1000 francs. To 1500 et koko misango peloko na Kishasa mais temato préférera kaka awa ya ngomone to suka kaka. Donc voilà na moi expérience au salina musala o si faut qu'on conseiller hein to salibre to zichi sekedi hein to télémission wana pas na moi tant au sali awa na moi tant o yebi na kin si ça jo yebi c'est vérité par rapport pour mboke kende liboso to tali fatis ko télémi wana yo yebi c'est bon. Pour l'anga et l'onga la web Fati en tant que président de la République, le père de la nation. On l'a candidat explique na solo na ngo nga mobali ou bien grand frère mobali solo la en tant que père de la nation na solo na eboy. Premièrement, na ebi ki azana ba difficulté belé pour na gouvernement ya coalition. Gouvernement ya coalition ils ko permettre été akoko ko fonctionner la toute force o ya zana on a katanzot parce qu'il y a ba blocage ya mikeme et lo nga la osenga il faut azala vraiment en tant que père de la nation, il faut que la décision soit toujours honnête. La décision soit la décision ratée. La décision soit déterminée. Le temps où il faut déterminer. Même le ministre n'a pas posé par-ci par-là. Presque la majorité des bateaux sont détruits. Et ça, parce que suivi est mouki.
entretien ya bato wana eza moke bato mosusu bazozwa baordinatation mais vu ke bato yango baza na baautorité morale na bango na gouvernement ya coalition ye akoki imposer mais baautorité morale na bango bazokofina ke eloko wana bosala boye te bozongisa boye te nyonso wana yango ezotombe difficulté mais nazosepela ne parce que aza na diplomatie moko ya makasi na baklasse biso totangi mage eza milai te mais tozomona aza na diplomatie moko ya makasi mais eza ya kobombama bato baomona neti kaka mais aza na diplomatie moko ezosilisa mwa basolution mais esenga en tant que président de la République en tant que président de la nation il faut la déterminer la décision na après constitution ya mboka na ye faut aluka a revoir yango parce que na pays nyonso président de la République azalaka na un mot toujours à dire mais eloko na remarqué na Congo ndi président de la République azalaka na un mot à dire te mutu azalaka na un à dire na mona la majorité eza parlement mais parlement ngo bazoko fournir rien na gouvernement yango zomona que peuple a minute toza sans position mais ce qui likambo koyi toujours tozoko taki kaka ye parce que bato wana ye mutu azoko travailler na bango de eloko nga na koloba pa Fatia azala vigilant na ministre pe lo que 2023 eza temps ya ba élection azala vigilant asa l'effort à la majorité na yemoko tokota ce gouvernement na ya ko sala en 2023 lokole ko za majorité na yemoko ta mususu a cause la déterminer na makamususu e ko zoko ko réaliser te na mboka o mère mobo azakuna za ngolaise vi katala la chaîne na biso message au PC en parabole kaka na petit donc sangisi yango esalaka eloko moko ya muke soko bi o transmettre yango na ki angolais ni bolo ba angolais na langue na bango wana po mère na pe yesinga ayo kama muke kolobani. Et qu'elle disait à notre président Félix Tshisekedi, elle était que c'est vigilante pour que ce gouverneur d'elle nous a travaillé bien. Nous avons travaillé bien, nous avons travaillé, nous avons robé muito dinheiro. Então, o povo não está ganhando nada. Tudo que estão a trabalhar para eles. É por isso, o Félix Tshisekedi tem que ser presidente decisivo, tem que ter uma decisão que mostra que tipo presidente. Como que eu posso dizer um exemplo? O presidente, nosso presidente da Angola, o João Lourenço. O João Lourenço, quando tem governador de Matado ou da onde, se ele pode ligar, fulano apatia lelo na makambo yo sala ki okosala sute longwa noso Angola yansi president tem direito de so ligação no telefone alongo le musala ce qu'on a Congo eza bongote na Congo eza ke il faut parler ma faut sala boyango zo mona bazo sala ba 20 trop na Angola eza ke soko osali avanti na 12 na 13 président de la République abengi abiso papa nengo vandika na bureau wana déposer maramono nyoso tout tana se do yo na ministre za mopandi yango eloko to lingi fo ezala pe na mboka po Congolais ayoka na maloba te Congolais ayoka na fimbo do so fimbo ebetite parlement wana ekoyoka te mamuto ekoyoka te neti na kotima mango te mais naza politique te mais naza apolitique en quelque part pe bo regretter Mobutu to regretaka ye en tant que azalaki président moko abanaki et puis na peuple na bato na babana ko bangaye parce que azalaki mutu moko abana osala ba action osali mabe ye par l'action mabe yo sali ce que président biso diplomatie na ye ninga o memelango eza c'est bon mais na ebi ke eza azo kanga mwa makambo po na coalition pour base oyo kanga emingi za base ya coalition pour ceux qui coalition ezalaki te ta musu alingaki azala ouverture ndenge tozomonela ye mais vu que ya coalition basangani na mutu boye basangani do ongana koloba aza na majorité moko tobenga yango fabriqué siko ntango oza na majorité fabriqué même na ndako so oza na bana moko bauti boye bana moko bauti okotya ordre eza na bana oyo bakobeye eza na bana mpe oyo bakobeye te alesengaka ki en tant que père de la nation fazwa ba définitive moko boye oyo ezanki etambusa mboka. Donc voilà, balandi nyonso ya rien que la vérité TV to comme pratiquement na suka émission na biso rien que la vérité TV tout ça là boy bangolais ba ko mona lien na biso na ki angolais websa bangolais ba s'abonner na chaîne ya rien que la vérité TV na ki angolais rien que la vérité TV ndi ba mona nyonso ma bien ma elengi nyonso na ki angolais ok disait à partir des angolano comme Molière ou homme
tek s'abonner même nesse canal não que a verdade, nesse canal que não que a verdade, onde que então se fala a verdade, aí não esconde nada, aí só se fala a verdade. Todo que é angolano, você é criança, mais velho, ok, nós todos vamos entrar nesse canal que fala sempre a verdade, vamos se abonar aí, lá, tudo isso tem que ser nesse canal. Comme notre canal qui fait sempre verdade. Donc voilà, abonnez-vous, n'a rien que la vérité TV pour vous montrer votre humble serviteur Oncle P. Tout comme nous avons sur émission, moi catch au PC moi pris, et ça là bien. Donc voilà. Tout est gagnant, n'a valé à 25 000 francs. 25 000 francs n'a plus de gros. Ceux qui m'ont rejoint belé, ceux qui m'ont rejoint belé, tout sous gagné n'a 23 000. Et après mes qualités deuxième tout troisième. Bon, la majorité, la majorité, babiloko e butaka na biso n'Angola et ya mingi na quantité de qualité. Donc biso to yamba qualité moko eza un peu supérieur par rapport à la qualité mususu. Par rapport à la qualité mususu parce que biso na mboka na biso la majorité pirates ya 100% ekotaka te. Pirate à 100% écoute à rater, tous en la qualité moko boyeza eza passable. Eza passable. Par rapport à la qualité ya biso awa na kata RDC, ya biso eza la qualité moko eza passable. Oyo ba bengango Jordan G1, oyo ba bengango G4. G4 oyo tote quand on a valeur le quoi ya $20 mais $20 eza à discuter. De toko souka non peut bénéfice que là ba $17 $18. Donc ba prix na biso yango wana oyo opesaka G4 oyo eza G4 nouveau modèle oyo ezaka na $20 mais na $20 wana tozolongolaka parce que eza na bato bazoya kosomba pe bango bazokende bénéficier pour biso toujours biloko ezaka na prix de gros yango tozoteka a. Ok, merci beaucoup, bonne année. Donc abonnez-vous massivement à Rien que la Vérité TV pour vous montrer une émission boé tout qui na Loufou président de la République Mibale. Premièrement, président de la République face à la vigilance. Douane ya Congo eza douane oyo bebisi nyonso na lelo. Ceux qui peuple congolais bazoko se retrouver ndenge babana ko se retrouver kala na Loufou. Eza que vie à douane ya Congo. Mais na ndimi peut-être que douane ya Congo a présenté ka nyonso oyo azwaka pa biso ba client. Kataka ba yibaka. Douane ya Congo eza likolo makasi. Donc on fait cela to sala ngo kaka na propos kaka ke tozanga misalate. Donc vous avez misalate ne botika ba mesa bo futaka douane, bo futaka marché, bo futaka mesa. Futaka ba droit nyonso neti awa na Congo to kozala ta na 2000 tasses. Tous les tasses to respectaka ngo, tous les tasses to futaka yango. De tous les tasses au etangami à l'état biso to futaka yango eza na tasse moko te oyo eza ke to futaka te to futaka bato bakombola to futaka bato atiki to futaka o batakinga ni quittance to futaka tout on paye. Même les Angolais au bazake non avant de kuna zoteka awa avivaka na pamba te avivaka na ba séjour donc afuta ba tasse na e eza na Angolais moko ta vandaka avandika ya ofeleme azofuta ba tasse na e afuta ba tasse ne ba séjour na e afuta kado avandaka ofelete afuta ba séjour mais nous so wana so na tali na direction ya gouvernement tamuso ayibi babiloko nyonso te mais awa efuta maka. Ok, merci, j'espère que Boroyoka Attends, lobi boyoka raté mais tu continuer ka koloba pona jour eza boroyoka jour eza et aux arts abonnez-vous na Rien que la Vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P. Quant à moi je vous dis déjà bye bye à la prochaine émission. Merci.